kende kokanisa malamu. Tanga azongi akomi na ndako atalango na coin esika ezalaki eza na kaka wana. Alobi me halali. Na mokolo elandaki asali yango kaka ndenge moko. Akomi kana mai wana ebongi. Akei azongi. Nde na mokolo ya misato tango azwaka yango tango akitisi kaka akomi na banzete ya bikapitusi oyo eza wana entre lukengo pe poste ya basurveillant. Likambo ya kokamwa tata Simon Kimbangu akotikala Nzambe. Papa Diangenda Kuntima Joseph pe papa Charles Lukelo azalaki na mboka Boma babimeli ye. Nde tango babimelaki ye ezwi mbuta mutu alobi me ce n'est pas possible. Bato yo musika Boma bauti bakomeli awa ndenge nini? Balobi papa Diangenda alobi mbuta mutu tomoni ke olembi na yo pona mokumba o tata atikelaki yo. Pesa biso eloko na biso. Ezalaka na 1939. Nde tango bazwaka yango baye kopesa yango mama Mwilu awa na mboka Nkamba na Ngombe Kintsuka. Mpe na butu nango tata Simon Kimbangu ndenge ayeki kozwela yango kobunga oyo ebungaki toyokeli tata Samuel atokelaki pona kokende koluka ngo kuna na mboka Lubumbashi. Bon, na mwa extrait mususu aye kolobela biso tango papa Diangenda akendaki na Israel na esika oyo balobaki kolo Yesu afandaki na mesa ndenge alobeli biso ezalaki mesa te me bafandisaki ye na mabele ezalaki na mwa pui moko na kobenga systeme ya pui batie mwa beton bamatisi esika wana bayebisaki ye afanda ya lobi ngai na kofanda te. Nde tango asimbaki esika wana atikalaki kolongola oyo nyonso etikalaki kuna na ndenge azongaki nango awa na mboka Nkamba. Merci papa na oyo pesi biso na komba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Papa Mbenga, je vous remets l'antenne. Merci papa Daniel Butufutu de antenne. C'est votre qui papa. Bogoli misabiso. Ya solo masolo na biso kende mulai. Kasi ndenge papa balobela ki angwete na tango soki koki. Malamu nde bolakisa ngo na mokili mobimba surtout na biso bakimbangiste. Na ndenge nini ke mingi tokobosanaka tokoyebaka te ndenge nini ezalelaki. Yango nde toza kozwa tango molai boyi. Na yango toyokaki bande ndenge lekaki ya papa Mfumalongo oyo alobelaki na Kiana Mwemvu. Me toye kolimbola mwa muke na Lingala yango tokosenga papa Jado atangela biso muke na Lingala papa Mfumalongo alingaki koloba nini. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa alobeli yango tosali résumé ona mukuse mobembo ya tata Mfumalongo papa Diangenda Kuntima na mboka ya Kiana Mwemvu na 1989. Tona mukuse alobaki boye na koki koyokisa bino soni te. Likambo ezali wana ndenge namoni bakangi batu na esika wana na koki kondima te natala bango ndenge wana. Donc papa zo voyager amoni batu bakangamaki na tina misala soloka ramonaki ke moya ko supporter ko tika bango ndenge wana ezali te afongolaki bango. Nde tina wana babengelaka ye mingi moyibi. Ndenge yango babengaka ngai moyibi. Ngai nazali mokonzi. Kasi bokonzi na ngai ya mokili oyo te. Nde bokonzi na ngai ya likolo. Pe toyebi ete. Bato oyo babwakaka bakake awa ya solo esali ngai motema pasi. Tona Kiana Mwemvu pe bato bazalaki na misala na kobwakaka bakake pona kobebisa bato ezalaki makasi.
likambo wana esepelisaki mpenza papa mokonzi abule te, vraiment esalaki motema pasi. Kasi sikoyo lokola botiolinga mingi malamu bosambela makasi soki te pasi. Ngai nazalaki fonctionnaire na l'État. Salaire nanga ezalaki na mutu akokanaki na yango te na ntango oyo azalaki kosala na babelge. Yango alobaki ke mama bibi akokaki kosimba mbongo na ye meme ya 8 mois eza na ye na maboko. Yango wana alobaki ete asombaka mutuka ya sika ntango wana na 122 francs belges. C'est pour dire que akoki kozala moyibi te akende koyiba na ndako ya mutu te. Pe tokotikala koyoka likambo wana te. Ngai lelo oyo nabengami moyibi mawa. Babengaka nga ndoki, magicien, makambo nyonso ya mabe balatisaka ngai. Eske bato wana balingaka ngai? Bato bazongisaki ete te balingaka yo te. Lelo oyo accident esalami, mutu azofingama diangenda. Kasi lelo oyo finga na yo. Kasi kobosana te ete oza na kombo. Tango oza kofinga ngai kombo na yo ekomami pembeni wana. Mukolo soki otiki mokili oyo bisono na ntumpa tokoyeba na malamu. Yango batata na bamama tango na kendeke na ba province ya likolo okoki koyoka bato bafinga ngai te. Kasi bafingaka ngai mingi na province tango wana ezalaki kobenga ma RDC Zaire, lelo yo RDC anane République démocratique du Congo. Yango wana alobaki ete bafingaka ngai mingi na ba Zaire, donc ba Congo. Mais soki na kena ba province ya likolo jamais okoki koyoka mutu afinga ngai te. Yango wana papa aregretaki mingi na makambo wana. Alors version ekolanda na sima ezali ya français, c'est-à-dire ba chef d'établissement ya kiana mwevu bapesaka rapport ya inspecteur moko azalaki koya kuna ko déranger bango po ete azalaki pe na mposa même akanga ba classe na biso. C'est comme ça que wana tolandaki yango mingi kuna tokokota te. Mais makambo mokonzi abula asengaki tosala yango nde tolobi na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Biso eloko toza kosenga mapondeli totika te. Makasi na biso eza na mabondeli potokoma na esika wana oyo tata Nzambe alobaki ete tokomona na mpe tozali bato. Pamba te loposo mwindu pasi na ye kino lelo pasi esilaka te. Mais eza na ntango ezali ke moto mwindu mpe akosala makamso. Toza kokanisa likambo wana mingi, toza koloba ete tozali kokende, tozali kozonga nsima te. Soki osimbi eloko ya bien na maboko, okomona bato babandi kolanda yo po babotola yo eloko wana. Kasi yo soki osimbi yango malamu bakobotola yango te. Tango toza koloba tango nyonso ete tosambela mingi. Kamo moko etikali o toza kozala soki esalami nsima nde oyo kolanda ekozala simple pe makambo emonani. Soki papa Mbenza abimaki moke, sika papa Kampo asimbaki moke, elembo ezali toza nango ake kozwa ngo nazongisile micro po ete alakisa biso eloko azongelaki na ndako.
Merci papa. Malgré que nous ingénieurs, vous m'avez gagné ma canne, sur la Gyokaka. Likambo ndenge papa kampo auti kolobela. Na tina ya Mvwala Lulendo. Ndenge papa kampo alobiete Mvwala Lulendo etambolaki. Bisika nyonso wana auti kotanga. Mingi ndenge oyo ba mesana kosala biso ba critique. Makambo ane sengili yango te koloba kasi na 5 mois papa Mfumalongo papa ndenge na kotima alobelaki yango sur cassette pe ezali. Papa tukembo sosoki bazana ba archive nyonso wana mukolo mosusu tokobimisa yango. Na 1939 ndenge papa kampo alobeli yango soki Mvwala Lulendo elongwaki na maboko ya papa Thomas Tuvumana. Papa Thomas Tuvumana ye alaki mwana ya papa Mpata Myambongo. Yende Pata Myambongo, papa Pata Myambongo ndinga zalaki na ba mama misato. Na mama mwilo nde mama Nkitudia aki kobotama. Bango nyonso bafandaki na mboka Lukengo. Alors, na 1939 ndenge toyebeli yango ete ezalaki déjà nungu ya deuxième guerre mondiale. Ndenge naza koloba boye yemei papa Diangenda apesaki biso histoire oyo. Bandeko na biso bamindele bayebaki ete eloko wana ezalaki na puissance makasi. Balukaki nzela nyonso po ete eloko wana ebikisa bango na guerre oyo bazalaki nango ya 40-45. Nde bazalaka na en liaison na bandeko na biso ba protestant awa na Gombelu tete. Atango wana bazalaki ba Suédois. Ndenge bayebaki ete mondimi na bango na bonganga na bango bayebaki ete eloko wana ezalaki pa mondimi na bango nani papa Thomas Tuvumana. Basalaki manso bayebisi eke tokopesa yo mbongo, tokopesa yo mituka, pesa biso eloko wana. Ndenge papa kampo alobeli yango. Kino bakomelaki etina kati na ndako. Potango azali kozwa yango azokende kotikela bango soki akomi na ngambo ya mai oyo ya tombe elimwe. Bango bamoni ete non. Yo zela kaka na ndako kuna na Lukengo. Biso tokoya na mutuka na biso tokozila yango wana. Baye kino na Lukengo bakoti na ndako bazwi yango bafiniki yango malamu bati na mutuka bazongi na Gombelu tete. Tango bakati sika kama ya tombe yango elimwe. Baza ko comprendre que eloko yo ezali spirituel. Kasi lokola eloko ezali spirituel. Oyo aza ko bomba yango. Donc ce que peut aibi pe manœuvre. Malamu topesa ye mbongo. Ba promesse wana yango te. Bazwi mbongo bapesi ye. Ye pe na motema na ye loko leza kozonga boye c'est que tata alingi te. Kasi esi emonani déjà na miso na bango. Donc akomaki entre l'enclume et le marteau. Posa ayebisa bango andene kono mvimba kaluisite yakako. Kasi si azwaki mbongo batu. Alors commandant oyo ayaki kofanda na Mbanza Ngungu oyo azalaki te ye mdafa opéré guerre nyonso
kote nyonso oyo alobi te nga moko nde nakende kozwa yango. Akomi epai ya papa Thomas Tuvumana ayebisi ete oyo obandaki kosakana na bango, bango baza ba religieux. Ngai naza pe civil te, nazali militaire. Epai na ngai soko sakani okokundama. Na Thomas Tuvumana mkukidi ngele. Asalaboni. Ale mbongo yango yo, ale. Wapi yango albi? Bino moko bokota na ndako. Bakote na ndako. Bazwi bakena yango. Tango bakati sisi kaka ngambo ya kutu ba changer nzela. Ole bakena na nzela Gombe tete bakena nzela ya Kongo Tadi na nzela Luvituku. Bakoma bamikomelaki kutu na kitobola te batala na mutuka eza lisusu te. Commandant alobi ale demi-tour. Eye papa Thomas Tuvumana tanga zonga na ndako oko ni yene na kukidi mono muntu koyikwena. Mwaya kima ezali te. Menyonso wana papa Thomas Tuvumana ndenge tomonaki la fois passée famille eyaki kosenga bolimbisa na likambo wana mama oyo basalaka na frère papa Michel de famille angwana nde ne bakosenga nde bolimbisi. Komandata nga zongi na Lukengo mbuta muntu tanga monika kaminyo ya si ayebekidisha kiloko siezongaki ami pesi kaka nkuba ya ndengwa nazwaka. Mbuta muntu tango pasi eleki tongo nango etani ale atikali kolamuka ba 4h du matin ayepa ya papa Mfuma Mbanza na lingi lisusu te zwa eloko nayo. Papa Mfuma Mbanza alobi te zela kasi nazo ya kozwa yango. Ndenge papa Mfuma Mbanza akendaki kofanda na Lukengo afandaki 4 ans na Lukengo wana ye moko papa Mfuma Mbanza mutayipsaki biso na 1989 ndenga ipsaka biso lisolo wana nazalaka nga moko te na tango wana bapapa Kayombo bazalaki basimeo ba John tozalaki na bango. Nde papa Mfuma Mbanza ake kofanda na Lukengo ake kofanda la loko wana banda 1940 jusqu'à 1945. En 1945 tango bitumbe sili yepe ale kuna isili azongi na Ngombe Kinsuka nde médaille ndenge papa ipsaki ngana lakisa yango nde nakendaki kozwa Mabanza na lakisaki yango dernièrement na l'an 2011 lakisaki yango awa na médaille na convocation oyo bapesaka na papa Mfuma Mbanza akende kozwi la médaille na Mbanza Ngungu. Bozwi ya médaille ya papa Mfuma Mbanza na Mbanza Ngungu na tina ndenge abundaki etumba wana na Kawalulendo. Ndenge toyebeli yango na ba mikolo ndenge bayipsaka biso ye moko papa Mfuma Mbanza na bopesi médaille wana ya solo bazalaki ebele. Tango bapesi bango ba invitation ya kozwa médaille oyo bazwaki ba médaille ba kondia ndenge na ndenge ba salisi ba costume ndenge na ndenge ba veste ndenge na ndenge. Kasi avant fête wana cérémonie wana isalama babandaki kozela nde papa Mfuma Mbanza ba mindele ba fandi bazali kozela kaka papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Mbanza banda na Nkamba wa tina Mbanza Ngungu mumali kwa nipeka yendelea nipeka kadi ya protokole ni mbosi wana. Siku seremoni fwe banda kasi bamindele balobete soki moko wana zangi soki a komite moye seremoni banda ezalite pe médaille moye pesama ezalite luka zela mutu anga akomaka te koma akomaki papa Mfuma Mbanza na mwa chemise na ye esfime na kingo kilote na ba pantoufle
kokoma zokoma kaka na mbanza ngungu na place wa ceremony fe salama bamindele nyonso batelemi mutu angu wandokozela yeyo bongo batumwindo tangu batali mutu angu wape yeyo kasaba bakivwezele bamisusu balobi kutu atina koza susu medaya yango ezati na batu ya boye biso foto fana tozela kaka nde ye nako continue kofuye yango ata lelo kaka ekomonana nakobimisa medaya po tobimisaka yango awa me mingi tozalaka te na mokolo wana nde masolo nyonso oyo papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima aza kopesa biso. Papa Mfumambanza asimbi mbala lulendo simande aye kotika yango na maboko ya mama Mwilu. Mama Mwilu ndenge azwaka yango ndenge te olandaka na message ya papa Mfumalongo na le 12 avril 1959 nde akikosala remise et reprise na papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima. Foto oyo bakangisaka mukolo mosusu na lakisaka bino yango awa ba foto nyonso wana ezali ba message na nyonso pe papa Mfumalongo pe ezali kola bato ntembe pe tozali mingi tobanda kopesa yango na preski babanda kolekisa makambo nyonso wana na liloba ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima na mukolo wana alobi ete ayebi ete eloko wana papa Mfumambanza mutamolela kiango pasi pendant 5 ans na 1940 jusqu'à 45 eye kokoma na mama Mwilu. Mama Mwilu na le 12 avril wana 1959 apesa ngo epai ya papa Mfumalongo. Papa Mfumalongo atali mbuta kyangani azali ndenga asimbelaki yango toyebi esikoyo mama apesa ngo pai na ngai ezalaki mwa ntembe. Papa Mfumalongo alobelaki makambo yango nyonso eza sur cassette. Papa Mfumalongo papa Diangenda ayekozwa papa Mfumambanza po mama Mwilu ndako na ye ezalaki esika ndako papa Kulutu ezali. Papa Mfumambanza ndako na ye ezalaki esika oyo ndako ya papa président général ya Afriki papa Masamba ezali. Ndako papa Mfumambanza ezalaki wana. Papa Mfumalongo alongwe na ndako ya mama Mwilu ayekozwa papa Mfumambanza. Ayebisa papa Mfumambanza tala makambo mambaza koyebisa ngai. Papa Mfumambanza kanisa eloko ni banoko zala pai na ngai me ndenge mama yazwaki yango ale tokende bakei kokoma bazokoma boyiga. Papa Mfumambanza atuni mama Mwilu yo mama likambo nini oyebisi pa ya leki papa Joseph. Mama Mwilu alobi kiangani yo konsilika te bosani likambo. Papa Mfumambanza alobi ya solo mama leki botikala na mama likambo wana ya bino mibale ya mama na nayo. Papa Mfumambanza azongi naye. Papa Mfumalongo atikali wana na mama Mwilu kino mama Mwilu asalaki bagesse naye ti ake kosimbisa ye eloko wana ezali sur cassette banda kotyango pwete toyebaka nyonso wana eke mbenza aza kokosa te. Tala likambo ya tata Nzambe. Papa Mfumalongo tango azwi yango ake kosimbisa yango pa papa Mfumambanza lisusu. Asimbisa yango pa papa Mfumambanza ti na mikoleko ya bongo tokoyeba date oyo papa Mfumalongo akamati yango azongisi yango officiellement epai ya papa Mfumambanza. Date ezali balakisaki biso. Maloba pe ezali. Papa Mfumambanza akenango nape nasuki wana nakokende musika te. Kadi soki nake musika mbumba ngatu mbodidio
kusanza kwani bienena makambo nyonso yo nazali koloba mikanda ezali lokola pe mundele esi akomisa esika wana eke babandu pe ezali soki ekokili ntango tokokomisa yango te na esika wana mpona lelo nasukisi boye okombo ya tata mwana mpe molimo santu amen. Bokolimbisanga masolo eliki sukali mingi donc tokosenga papa Kalu makambo nyonso toza koloba bango mpe baza na makambo ya koloba kasi tokosenga kaka nzembo oyo sengaka papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima mpe papa Kalu opesa biso explication tina nini papa Mfumalongo apesalaki nzembo wana. Papa Kalu topesi yo micro po ete okokopesa biso nzembo wana. Papa Kalu ya Koreki bajenu ye masolo kitoko me eumelaka mpenza te na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na ordre ya papa ezalaka na 1985 tango tobandaki koyemba nde apesaki biso explication ya nzembo wana. Titre ya nzembo ezali don tata nzambe apesa moto na moto. Apesaki biso explication tango tata nzambe apesaki badon epai ya baangelu Satan azwaki don te. Na yango apesaki ye promese ke lokolo opesi nga don te yo na likolo ngai na se mpona koderange bandimi na yo. Mpona koderange bango makasi abongisaki bagroupe 4 to 5. Groupe ya liboso babengaki yango abadoni. Abadoni wana akote na kati ya lingomba mpona koderange makasi surtout baoyo baza na bilembo. Groupe ya mibale abengaki bango badalaka. Groupe ya misatu ezali dalaka ya ndombe. Groupe ya mine ezali dalaka ya mbwaki. Groupe ya mitano nabosani yango na luki nazokoka kozwa yango te. Nzembo yango ezalaki nde boye. Beto babonsono nzambi tusadilanga maketo meto tuyambula kindo kikieto mpetu yambula kimpala kieto tuyambula ovo tutatamane vangembi mulumbu kyo kya mfundosu kunamba zisitwalwa nzulwa kana bwetu didila beto babonsono nzambi tusadilanga maketo meto tuyambula kindo kikieto mpetu yambula kimpala kieto tuyambula ovo tutatamane vangembi mulumbu kyo kya mfundosu kunamba zisitwalwa nzulwa kana bwetu didila vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga
vanza yaitwene na tata nzambi watu vanga watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewanye watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewanye. Nalingala nzembo elobi boy biso banso tosalelaka tata nzambe lukunia kindoki zwa totika siki tokotika mabe te mokolo ya suka tokolela na libanda ndenge toza boye biso banso nzambe ntasala biso apesa mutu na likabo na ye molimo ezali moko kasi likabo mutu na ya ye na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Kalusi Futuki kwako. Mnatezo kabeto natina ya 5 mois to silisi okomba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Mbenza na nyonso tikoleka toyoki ba jeune bazali kotinda biso bolingo mipeko pe misala totonga Yerusalemi tosala makasi malgré bitumba kasi tolemba te toyebi ke mingi bazongi nsima mingi balobi bilaka ezali koumela kasi oyo bazali kotosa tolemba te siko ntango ekoki mpo tosala ntsintsani toza na programme mingi tokosalela oyo eza koluka ke bamoye ezala tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tunakomba tata ya mwana tata Molimo Santo. Enza mwetu Yesu Kristu yezo la kwanza ambi wasilitu ye unjuwadi ya mwana belela jika wakalanga yetu tukawa kwa yerevu seye mwane mwana belela. Amen. Venda jambo te
wana ezalaka na banzete wana likolo elobaki alongwaki kuna pamba te wana ezalaki ya biso te po wana ezalaki ndenge nalobi bandaki kosala discussion donc so botangi na nombre bokomona yango bobandaka na nzela ya liboso ntina mwambe wana nde ayaki sikoyo na kote oyo ezalaki ya Mose pe likolo elobaki te na ndenge bazongaki na bango na mboka nkambo. Biloko oyo totangi ezalaka ebele me wana mosusu eza ye moko tata Simon Kimbangu kiangani Molimo Santu mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba ayebi bisika yango ezali me oyo ye apesi biso na bolingo na ye tolobela nde yango oyo biso tozali kolobela. Ndenge nini tokoyebela histoire oyo? Na 1987 papa Joseph Diangenda Kuntima abengisaki bato misato ezalaka papa Samuel Walombwa, papa Samuel Nzo Ayaya pe papa Thomas Lukau. Ye alobaki na bango bokende na mboka Lukengo bobengisa bamboka ya nzinga iso ya nkamba po baya bosengela makambo oyo bolimbisi. Likambo ya liboso ezalaki likambo ya mama Kiantono. Toyebi histoire ndenge elekelaki na likamusi ya liboso ya tata Simon Kimbangu na le 6 avril 1921. Ya mibale ya mwana mama mafuta oyo ya Lukengo. Ya misato ya mbuta mutu Lukalangango Mvuti. Ye makanisi mabe eyelaka ye na ndenge mama mwilo akendaki kolongola manyoko na mai posana ezalaki ya viole na ndenge tata Diangenda Kuntima yaki kobikisa mama. Nde ya misato likambo ya bandeleto ebungaki oyo ebwaka maka. Nde tango mwasi na ye ayokaki makambo oyo alobi te ebwaka maka te pe ebungaka te. Me ngai nazali mbangi munene pamba te nazalaki mwasi na ye. Ba protestant ya ngombelo tete nde bato bayebisaki ye apesa bango eloko oyo epesi tata Simon Kimbangu abomba. Bango bakopesa ye JEP pe bakotinda ye na Kimpese akende ko continuer ba étude universitaire. Nde tango makanisi wana eyokaki ye esika ye abengamaki na bozongi na ye ayaki kozwa yango na kolamuka nango azwaka yango azipi yango malamu na ndenge abandaki kokende nango na ngombelo tete. Kasi na bokomi na mai ya tombe tango ye akatisi bandeleto pe ebungi na ndenge abandaki kokende maboko pamba na kokoma nango kuna ba missionnaire batuni ye mbuta mutu eloko oyo toyokanaki ezali wapi? Ya lobi na comprendre te na wuti nango banda na ndaku na Lukengo kasi na komika na mai ya tombe tanga na kati yango pe ebungi. Bango balobi te likambo te zona na ndako okende kokanisa malamu. Tanga zongi akomi na ndako atalango na coin esika ezalaki eza na nkaka wana. Alobi me halali. Na mokolo elandaki asali yango kaka ndenge moko. Akomika na mai wana ebungi. Akei azongi. Nde na mokolo ya misato tango azwaka yango tango akitisi kaka akomi na banzete ya bikapitusi oyo eza wana entre Lukengo pe poste ya basurveillant. Likambo ya kokamwa tata Simon Kimbangu akotikala Nzambe. Papa Diangenda Kuntima Joseph pe papa Charles Lukelo azalaki na mboka Boma babimeli ye. Nde tango babimelaki ye ezwi mbuta mutu alobi me ce n'est pas possible. Bato oyo musika Boma bauti bakomeli awa ndenge nini? Balobi papa Diangenda alobi mbuta mutu tomoni ke olembi na yo pona mokomba o tata atikelaki yo. Pesa biso eloko na biso. Ezalaka na 1939. Nde tango bazwaka yango baye kopesa yango mama mwilo awa na mboka nkamba na ngombe Kintsuka. Mpe na butu nango tata Simon Kimbangu ndenge ayeki kozwela ngo kobunga oyo ebungaki toyokeli tata Samuel atokelaki pona kokende koluka ngo kuna na mboka Lubumbashi. Bon, na mwa extrait mususu aye kolobya biso tango papa Diangenda akendaki na Israel na esika oyo balobaki kolo Yesu afandaki na mesa
ndenge alobeli biso ezalaki mesa te me bafandisaki ye na mabele ezalaki na mwa pui moko nakobenga systeme ya pui batie mwa beton bamatisi esika wana bayebisaki ye afanda yalobi ngai nakofanda te nde ntango asimbaki esika wana atikalaki kolongola oyo nyonso etikalaki kuna na ndenge azongaki nango awa na mboka Nkamba. Merci papa na oyo opesi biso na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Papa Mbenza, je vous remets l'antenne. Merci papa Daniel Butufutu de antenne. C'est votre qui quoi papa. Bogoli misabiso. Ya solo masolo na biso kende mulai. Kasi ndenge papa balobela ki angwete na tango soki koki. Malamu nde bolakisango na mokili mobimba surtout na biso bakimbangiste. Na ndenge nini ke mingi tokobosanaka tokoyebaka te ndenge nini ezalelaki. Yango nde toza kozwa tango molai boyi. Na yango toyokaki bande ndenge lekaki ya papa Mfumalongo oyo alobelaki na kiana mwemvu. Me toye kolimbola mwa muke na lingala yango tokosenga papa Jado atangela biso muke na lingala papa Mfumalongo alingaki koloba nini. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ndenge papa alobeli yango tosali resume ona mukuse mobembo ya tata Mfumalongo papa dengenda kuntima na mboka ya Kiana Mwenvu na 1989 tona mukuse alobaki boye na koki koyokisa bino soni te likambo ezali wana ndenge namoni bakangi batu na esika wana na koki kondima te natala bango ndenge wana. Donc papa zo voyager amoni batu bakangamaki na tina misala soloka ramonaki ke moya ko supporter ko tika bango ndenge wana ezali te afongolaki bango nde tina wana babengelaka ye mingi moyibi. Ndenge yango babengaka ngai moyibi ngai nazali mokonzi kasi bokonzi na ngai ya mokili oyo te nde bokonzi na ngai ya likolo pe toyebi ye te. Bato oyo babwakaka bakake awa ya solo esali ngai motema pasi tonakia na Mwenvu pe bato bazalaki na misala na kobwakaka bakake mpona kobebisa bato ezalaki makasi awo likambo wana esepelisaki mpenza papa mokonzi ya bule te vraiment esalaki motema pasi kasi sikoyo lokola botiolinga mingi malamu bosambela makasi soki te pasi. Ngai nazalaki fonctionnaire na l'État. Salaire nanga ezalaki na mutu akokanaki na yango te na tango oyo azalaki kosala na ba Belge. Yango alobaki ke mama bibi akokaki kosimba mbongo na ye meme ya 8 mois eza na ye na maboko. Yango wana alobaki ete asombaka mutuka ya sika tango wana na 122 francs belges. C'est pour dire que akoki kozala moyibi te akende koyiba na ndako ya mutu te pe tokotikala koyoka likambo wana te. Ngai lelo oyo nabengami moyibi mawa babengaka nga ndoki magicien makambo nyonso ya mabe balatisaka ngai. Eske bato wana balingaka ngai bato bazongisaki ete te balingaka yo te. Lelo oyo accident esalami mutu azofingama dia ngenda kasi lelo oyo finga na yo
kasi kobosana te ete oza na kombo. Tango oza kofinga ngai kombo na yo ekomami pembeni wana. Mokolo soki otiki mokili oyo biso na ntumpa tokoyebana malamu. Yango batata na bamama tango na kendeke na ba province ya likolo okoki koyoka bato bafinga ngai te, kasi bafingaka ngai mingi na province tango wana ezalaki kobengama RDC Zaire, lelo yo RDC anani République démocratique du Congo. Yango wana alobaki ete bafingaka ngai mingi na ba Zaire, donc ba Congo. Mais soki na kena ba province ya likolo jamais okoki koyoka moto afinga ngai te. Yango wana papa aregretaki mingi na makambo wana. Alors version ekolanda na sima ezali ya français, c'est-à-dire ba chef d'établissement ya kiana mwevu bapesaka rapport ya inspecteur moko azalaki koya kuna ko déranger bango po ete azalaki pe na mposa même akanga ba classe na biso. C'est comme ça que wana tolandaki yango mingi kuna tokokota te. Mais makambo mokonzi abula asengaki tosala yango nde tolobi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Biso eloko toza kosenga mapondeli totika te. Makasi na biso eza na mabondeli potokoma na esika wana oyo tata Nzambe alobaki ete tokomonana mpe tozali bato. Pamba te loposo mwindu pasi na ye kino lelo pasi esilaka te. Eza na ntango ezali ke moto mwindu mpe akosala makamusu. Toza kokanisa likambo wana mingi, toza koloba ete tozali kokende, tozali kozonga nsima te. Soki osimbi eloko ya bien na maboko, okomona bato babandi kolanda yo po babotola yo eloko wana. Kasi yo soki osimbi yango malamu bakobotola yango te. Yango toza koloba ntango nyonso ete tosambela mingi. Kamo moko etikali oyo toza kozala soki esalami nsima nde oyo ekolanda ekozala simple mpe makambo emonani. Soki papa Mbenza abimaki moke, sika papa Kampo asimbaki moke, elembo ezali toza nango ake kozwa yango nazongisili ya mikro po ete alakisa biso eloko azongelaki na ndako. Merci papa. Malgré ntinu zingi ngele umagina gata makansi ya solo lagi okaka. Likambo ndenge papa Kampo au tikolobela na tina ya Mvwala Lulendo. Ndenge papa Kampo alobi ete Mvwala Lulendo etambolaki bisika nyonso wana auti kotanga mingi ndenge oyo ba mesana kosala biso ba critique makambo wana esengeli yango te koloba, kasi na 5 mois papa Mfumalongo papa ndenge na kotima alobelaki yango sur cassette pe ezali papa tukembo soki baza na ba archive nyonso wana mokolo mosusu tokobimisa yango. Na 1939 ndenge papa Kampo alobeli yango soki Mvwala Lulendo elongwaki na maboko ya papa Thomas Tuvumana. Papa Thomas Tuvumana ye alaki mwana ya papa Mpata Myambongo.
yende papa patamambongo ndinga zalaki na bamama misato na mama mwilo nde mama nkitudia aki kobotama bango nyonso bafandaki na mboka Lukengo. Alors na 1939 ndenge toyebeli yango ete ezalaki déjà nungu ya deuxième guerre mondiale. Ndenge naza koloba boye yemei papa Diangenda muta apesaki biso histoire oyo. Bandeko na biso bamindele bayebaki ete eloko wana ezalaki na puissance makasi. Balukaki nzela nyonso po ete eloko wana ebikisa bango na guerre oyo bazalaki nango ya 40-45. Nde bazalaka na en liaison na bandeko na biso ba protestant awa na Gombelu Tete. Na tango wana bazalaki ba Suédois. Ndenge bayebaki ete mondimi na bango na bonganga na bango bayebaki ete eloko wana ezalaki pa mondimi na bango nani papa Thomas Tuvumana. Basalaki manso bayebisi eke tokopesa yo mbongo, tokopesa yo mituka, pesa biso eloko wana. Ndenge papa Kampa lobeli yango. Kino bakomelaki eti na kati na ndako. Potango azali kozwa yango azokende kotikela bango soki akomi na ngambo ya mai oyo ya tombe elimwe bango bamoni ete non. Yo zela kaka na ndako kuna na Lukengo. Biso tokoya na mutuka na biso tokozila yango wana. Baye kino na Lukengo bakoti na ndako bazwi yango bafiniki yango malamu bati na mutuka bazongi na Gombelu Tete. Tango bakati sika mai ya tombe yango elimwe. Baza ko comprendre que eloko yo ezali spirituel. Kasi lokola eloko ezali spirituel. Oyo aza ko bomba yango. Donc ce que peut aibi pe manœuvre. Malamu topesa ye mbongo. Ba promesse wana yango te. Bazwi mbongo bapesi ye. Ye pe na motema na ye loko leza kozonga boye c'est que tata alingi te. Kasi esi emonani déjà na misu na bango. Donc akomaki entre l'enclume et le marteau. Posa ayebisa bango andene kono mvimba kaluisiti yakako. Kasi si azwaki mbongo batu. Alors commandant oyo ayaki kofanda na Mbanza Ngungu oyo azalaki te ye mdafa opere guerre nyonso na kote nyonso oyo alobi te nga moko nde nakende kozwa yango. Akomi epai ya papa Thomas Tuvumana ayebisi ete oyo obandaki kosakana na bango baza ba religieux. Ngai naza pe civil te nazali militaire. Epai na ngai soko sakani okokundama. Tata Thomas Tuvumana mkukidi ngele. Asalaboni. Ale mbongo yango yo ale. Wapi yango albi bino moko bokota na ndako. Bakote na ndako. Bazwi bakena yango. Tango bakati sisi kaka ngambo ya kutu ba changer nzela. Ole bakena na nzela Gombelu Tete bakena nzela ya Kongo Tadi na nzela Luvituku. Bakoma bamikomelaki kutu na kitobola te batala na mutuka eza lisusu te. Commandant alobi ale demi-tour. Eye papa Thomas Tuvumana tanga zonga na ndako oko ni yene na nkukidi muno muntu koyikwena. Mwaya kima ezali te. Menyonso wana papa Thomas Tuvumana ndenge tomonaki la fois passée famille eyaki kosenga bolimbisa na likambo wana mama oyo basalaka na frère papa Michel
nde famille yango wana nde bakosenga nde bolimisi. Komanda tango azongi na lukengo mbuta muntu tango amoni kaka kaminyo ya si ayebeki deja keloko si ezongaki amipesi kaka nkuba ya ndenge wana azwaka. Mbuta muntu tango pasi eleki tongo nango etani ale atikali kolamuka ba 4h du matin ayepa ya papa Mfuma Mbanza na lingi lisusu te zwa eloko nayo. Papa Mfuma Mbanza alobi te zela kasi nazoya kozwa yango. Ndenge papa Mfuma Mbanza akendaki kofanda na lukengo afandaki 4 ans na lukengo wana ye moko papa Mfuma Mbanza mutayebisaki biso na 1989 ndenga ayebisaka biso lisolo wana nazalaka nga moko te na tango wana bapapa Kayombo bazalaki basimeo ba John tozalaki na bango. Nde papa Mfuma Mbanza ake kofanda na lukengo ake kofandela eloko wana banda 1940 jusqu'à 1945. En 1945 tango bitumba esili ye pe ale kuna esili azongi na ngombe Kinsuka nde medaille ndenge papa yepsaki ngana lakisa yango nde nakendaki kozwa na Banza na lakisaki yango dernièrement na l'an 2011 lakisaki yango awa na médaille na convocation oyo bapesaka na papa Mfuma Mbanza akende kozwi la médaille na Mbanza Ngungu. Bozwi ya médaille ya papa Mfuma Mbanza na Mbanza Ngungu na tina ndenge abundaki etumba wana na Kawalulendo. Ndenge toyebeli yango na ba mikolo ndenge bayipsaka biso ye moko papa Mfuma Mbanza na bopesi médaille wana ya solo bazalaki ebele tango bapesi bango ba invitation ya kozwa médaille oyo bazwaki ba médaille bakonzi ya ndenge na ndenge basalisi ba costume ya ndenge na ndenge ba veste ya ndenge na ndenge. Kasi avant fête wana cérémonie wana isalama babandaki kozela nde papa Mfuma Mbanza bamindele bafandi bazali kozela kaka papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Mbanza banda na nkamba wa tina Mbanza Ngungu mumali kwa nipeka yenda yani pika kadi ya protokole ni mbosi wana siku ceremony fwe banda kasi bamindele balobi te soki moko wana zangi soki akomi te moye ceremony banda ezali te pe médaille moye pesama ezali te luka zela mutu anga akomaka te koma akomaki papa Mfuma Mbanza na mwa chemise na ye esfime na kingo kilote na ba pantoufle kokoma zokoma kaka na Mbanza Ngungu na place ba cérémonie fe salama bamindele nyonso batelemi mutu wanda kozela yeyo bongo batu mwindu tango batali mutu yango yeyo kasaba bakivwezele bamisusu balobi kutu atina kola susu médaille yango ezati na batu ya boye biso photo fana tozela kaka nde ye nako continue kofuye yango ata lelo kaka ekomona na kubimisa médaille po tobimisa kango awa me mingi tozalaka te na mokolo wana nde masolo nyonso oyo papa Mfuma Longo papa Dengenda Kuntima aza kopesa biso. Papa Mfuma Mbanza asimbi mbala lulendo simande aye kotika yango na maboko ya mama Mwilu. Mama Mwilu ndenge azwaka yango ndenge te olandaka na message ya papa Mfuma Longo na le 12 avril 1959 nde akikosala remise et reprise na papa Mfuma Longo papa Dengenda Kuntima. Foto oyo bakangisaka mukolo mosusu na lakisaka bino yango awa ba foto nyonso wana ezali ba message na ye nyonso pe papa Mfuma Longo pe ezali kola bato ntembe pe tozali mingi tobanda kopesa yango na
preski babanda kolekisa makambo nyonso wana. Na liloba ya papa Mfuma Longo papa dangenda kontima na mokolo wana alobi ete ayebi ete eloko wana papa Mfuma Mbanza mutamolela yango pasi pendant 5 ans na 1940 jusqu'à 45 eye kokoma na mama Mwilu. Mama Mwilu na le 12 avril wana 1959 apesa ngo epai ya papa Mfuma Longo. Papa Mfuma Longo atali mbuta kyangani azali ndenga asimbelaki yango toyebi esikoyo mama apesa ngo pai na ngai ezalaki mwa ntembe. Papa Mfuma Longo alobelaki makambo yango nyonso eza sur cassette. Papa Mfuma Longo papa dangenda ayekozwa papa Mfuma Mbanza po mama Mwilu ndako na ye ezalaki esika ndako papa Kulutu ezali. Papa Mfuma Mbanza ndako na ye ezalaki esika oyo ndako ya papa président général ya Afriki papa Masamba ezali. Ndako papa Mfuma Mbanza ezalaki wana. Papa Mfuma Longo alongwe na ndako mama Mwilu ayekozwa papa Mfuma Mbanza. Ayebisa papa Mfuma Mbanza tala makambo mambaza koyebisa ngai. Papa Mfuma Mbanza kanisa eloko ni banoko zala pai na ngai me ndenge mama yazwaki yango ale tokende bakei kokoma bazokoma boyiga. Papa Mfuma Mbanza atuni mama Mwilu yo mama likambo nini oyebisi pai ya leki papa Joseph. Mama Mwilu alobi kyangani yo konsilika te bosani likambo. Papa Mfuma Mbanza alobi ya solo mama leki botikala na mama likambo wana ya bino mibale ya mama na yo. Papa Mfuma Mbanza azongi naye. Papa Mfuma Longo atikali wana na mama Mwilu kino mama Mwilu asalaki bagesse naye ti ake kosimbisa ye eloko wana ezali sur cassette banda kotyango pwete toyebaka nyonso wana eke Mbenza aza kokosa te. Tala likambo ya tata Nzambe. Papa Mfuma Longo tango azwi yango ake kosimbisa ngo pa papa Mfuma Mbanza lisusu. Asimbisa ngo papa Mfuma Mbanza ti na mikoleko ya bongo tokoyeba date oyo papa Mfuma Longo akamati yango azongisi yango officiellement epai ya papa Mfuma Mbanza. Date ezali balakisaki biso. Maloba pe ezali. Papa Mfuma Mbanza akenango nape nasuki wana nakokende musika te. Kali soki nake musika mbumba ngatu mbodidio kusanza kwani bienena makambo nyonso yo nazali koloba mikanda ezali lokola pe mundele esi akomisa esika wana eke babandu pe ezali soki ekokili tango tokokomisa ngo te na esika wana pona lelo nasukisi boye okombo tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Bogolimbi sanga masolo liki sukali mingi. Donc tokosenga papa Kalu makambo nyonso toza koloba bango pe bazana makambo ya koloba kasi tokosenga kaka nzembo oyo sengaka papa Mfuma Longo papa dangenda kontima pe papa Kalu opesa biso explication tina nini papa Mfuma Longo apesalaki nzembo wana. Papa Kalu topesi o micro pwete okokopesa biso nzembo wana. Papa Kalu ya koreki ajenui masolo kitoko me eumelaka penza te. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na ordre ya papa
ezalaka na 1985 ntango tobandaki koyemba nde apesaki biso explication ya nzembo wana. Titre ya nzembo ezali don tata nzambe apesa moto na moto. Apesaki biso explication ntango tata nzambe apesaki badon epai ya baangelu, Satan azwaki don te. Na yango apesaki ye promese ke lokolo opesi nga don te, yo na likolo ngai na se mpona koderange bandimi na yo. Mpona koderange bango makasi abongisaki bagroupe 4 to 5. Groupe ya liboso babengaki yango Abadoni. Abadoni wana akote na kati ya lingomba mpona koderange makasi, surtout baoyo baza na bilembo. Groupe ya mibale abengaki bango Badalaka. Groupe ya misatu ezali Dalaka ya Ndombe. Groupe ya mine ezali Dalaka ya Mbwaki. Groupe ya mitano nabosani yango na luki nazokoka kozwa yango te. Nzembo yango ezalaki nde boye: Beto babonsono nzambi tusadilanga, maketo meto tuyambula, kindo kikieto mpetu yambula, kimpala kieto tuyambula. Ovo tutatamane vangembi, mulumbu kyo kya mfundusu, kuna mbazi sitwalwa nzulwa, kana bwetu didila. Beto babonsono nzambi tusadilanga, maketo meto tuyambula, kindo kikieto mpetu yambula, kimpala kieto tuyambula. Ovo tutatamane vangembi, mulumbu kyo kya mfundusu, kuna mbazi sitwalwa nzulwa, kana bwetu didila. Vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga, vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga. Watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga, vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga. Watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Watu vana mpeve imosi, kanti nkailu muntu yewani. Na lingala nzembo elobi boye: biso banso tosalelaka tata nzambe, lukunia kindoki zwa totika. Seki tokotika mabete mokolo ya suka tokolela na libanda. Ndenge toza boye biso banso nzambe ndasala biso apesa mutu na likabo na ye. Molimo ezali moko, kasi likabo mutu na ye, na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Kalusi futoki kwako. Mnatezo kabeto natina ya 5 mois to silisi okomba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Mbenza. Na nyonso tikoleka toyoki.
ba jeune bazali kotinda biso bolingo mipeko pe misala totonga Yelusalemi tosala makasi malgré bitumba kasi tolemba te toyebi ke mingi bazongi nsima mingi balobi bilaka ezali koumela kasi oyo bazali kotosa tolemba te siko ntango ekoki mpo tosala ntsintsani toza na programme mingi tokosalela oyo eza koluka ke bamoye ezala tosilisi na nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Tunakomba Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Enza mwetu Yesu Kristu yezo la kwanza ami waseditu ye undwali ya mwana belela jika wakalanga yetu tukawa kwa yerevu seye mwana belela. Amen. Venda jambo tena kasi tokosenga kaka nzembo oyo sengaka papa Mfumalongo papa Dengenda Kuntima pe papa Kalu opesa biso explication tina nini papa Mfumalongo apesalaki nzembo wana. Papa Kalu topesi o micro poete okokopesa biso nzembo wana. Papa Kalu ya Koriki bajenu ye masolo kitoko me eumelaka penza te na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo na ordre ya papa ezalaka na 1985 tango tobandaki koyemba nde apesaki biso explication ya nzembo wana. Titre ya nzembo ezali don Tata Nzambe apesa moto na moto. Apesaki biso explication tant Tata Nzambe apesaki badon epai ya baangelu Satan azwaki don te. Na yango apesaki ye promesse ke lokolo opesi nga don te yo na likolo ngai na se mpona koderange bandimi na yo. Mpona koderange bango makasi abongisaki bagroupe 4 to 5. Groupe ya liboso babengaki yango Abadoni. Abadoni wana akote na kati ya Lingomba mpona koderange makasi
surtout ba o baza na ilembo. Groupe ya mibale abengaki bango badalaka. Groupe ya misato ezali dalaka ya ndombe. Groupe ya mine ezali dalaka ya mbwaki. Groupe ya mitano nabosani yango na luki nazo kwa kozwa yango te. Nzembango ezalaki nde boy. Beto babonsono nzambi tusadilanga maketo meto tuyambula kindo kikieto mpe tuyambula kimpala kieto tuyambula ovo tutatamane vangembi mulumbu kyo kya mfundoso kuna mbazi sitwalwa nzulwa kana bwetu didila beto babonsono nzambi tusadilanga maketo meto tuyambula kindo kikieto mpe tuyambula kimpala kieto tuyambula ovo tutatamane vangembi mulumbu kyo kya mfundoso kuna mbazi sitwalwa nzulwa kana bwetu didila vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga vanza ya itweni na tata nzambi watu vanga watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani watu vana mpeve imosi kanti nkailu muntu yewani. Nalingala nzembo elobi boy biso banso tosalelaka tata nzambe lukunia kindoki zwa totika seki tokotika mabete mokolo ya suka tokolela na libanda ndenge toza boye biso banso nzambe ndasala biso apesa mutu na likabo na ye molimo ezali moko kasi likabo mutu na ye na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Kalusi Futuki kwako. Mnatezo kabeto natina ya 5 mois to silisi okomba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Merci Papa Mbenza na nyonso tikoleka toyoki ba jeune bazali kotinda biso bolingo mipeko pe misala totonga Yerusalemi tosala makasi malgré bitumba kasi tolemba te toyebike mingi bazongi nsima mingi balobi bilaka ezali koumela kasi oyo bazali kotosa tolemba te siko ntango ekoki mpo tosala ntsinsani toza na programme mingi tokosalela oyo eza koluka ke bamoyen ezala
tosilisi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tunakomba Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Ensanza mwetu Yesu Kristu, Yesu la kwanza hami waseditu, ye ujuwa ya mwana belela, ika wakalanga yetu tukawa kwa yerevu, seye mwane mwana belela. Amen. Venda jambo tena. Con